L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko eke na ye. Ezongisi ete. Oh liwa. Eyebi bakondi te. Eyebi semame. Oh liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Oh liwa. Eko banzaka. Basekele nyonso ye. Sukaya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te. Soki moto na kupite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Yango balo bakate. Soki moto na kupite. Poto yebite. Basekele nyonso ekobima. Oh liwa. Eyebi mbongo te. Eyebi bapokwe te. Eyebi babalani te. Ezalaki na vraiment côté puissant sur la terre. Azalaki na mwana na lingaki mingi. Kombo na ezaki soleil. Alika qui était ce qui a confié. Il fallait mwana oya ingila na bokonzi na ye. Bariche bakufakate o Neba kondi bakufakate Sokili wae bakipongwe Neba pananga kufakite Mama nanga ya kufakite o Neya ya nanga ya kufakite yaya Oh liwe yaya Eye bi bongo te Eye bi konseye te o Eye bi kolibisa te Eye bi helaka te o Yebi se mabe oh yebi se mabe Sokiri wa ebaki minduke Ndeba soda bakufa kante kolo Ndeba kufa kante Sokiri wa ebaki masanwe Ndeba kamasano bakufa kante Yaya Ndeba kufa kante papaye Oh, liwa Eyebi kolata te Eyebi honere te o Eyebi bolamu te Eyebi nyonso te o Eyebi se mabe ayaya Oh, liwa Yangonde lisumu Oh liwaye Yangonde satana Oh liwaye Yangonde lisumu Oh liwaye Yangonde satana Mizike Neka bongo ya kufakite Ya wili ngonda kufakite o Ndeba mizisye ba kufakate o Sokili wa ebaki kote ya e Neida usa kufakite Aedi na bala kufakite o Ote na yo Tumoni yo awa na morte ya deta na kisenso to ebite Ba ntangu ya pasi Po nzamba alobi kitapesa ye mtazwaka Susi na kati ya motema ekokozanga te mwa liloba mpona bato oyo bakolanda bino kino tokokunda nzota mowei liloba eza nini ngai komona ngai tusamba ngai nde tata ya mama na bango oyo akufi Rabel Celestine ngai nde tata na ye akokoza na mususi parce que nakokoloba ke baza bien mingi bana me mwana akokozala lisusu
neti mwana oyo naye kokundawa na kanisa zake. Donc succès ezala na ngai parce que nayebeli ete mpo na liwa te moto azalaka na pasi me soki batraite abili kaka nga nazala koyeba te ke ye aza na maladi ata ntango moko te nayokaka ke ye azobela kobenga kaka yaka parce que pasi ekota ye mingi si akufi yango nauti kuna na Angola nabili mpena na yawa prisi naya kokunda mwana. Donc susi na ngai ezanga ndenge wana liwanza mtu asalanga lokola oya ye maito sala lisusu eza te akene malamu nzambe apambula nabana kazi na ngai na sai de mo ndenge nyonso toke naona kopenda silika ndenge wana foto kontine boningo na biso sitipa na ngai luka na telemia ngai noko ndongala na zoloba nazali mwana liboso na libota na ngai oyo babokoli mingi na mama na ngai oyo kopanda na komi na age oyo mama abokoli ngai mingi nakokokotisa teke nakamata nasalisa banankazi na ngai na bandeko na ngai sembo na ngai yango nazoloba kokolakasa libota nayebi te bilobani bokoki kolobetaki bakoko oyo toyekolela ensemble na bino twana susi makasi mpona koko na biso ndenge akufi tozoregrete parce que tozalaki na ye bien mawa mingi na motema yango te kolandaka kokokwa tozonga na ye wana posa na ye makasi no posa nini esila ye te. Alors mpona baninga na bakoko mosusu conseil okopesa botonga bolingo lobilobi mpe bozala elongo na bango donc bolingo continue kati ndenge nzambe olingo akabola biso ndenge akabola biso na koko mpe bolingo ezalaka makasi mpe tozala na bomoko mpe toyokana. Ma grand prêtre mère 55 boyibi kaka biso tozali a tozotala na ebema mère tokokunda mère tilaso kelele eza na motema toza biso pose tozala na kati ya mort. On a mon organisation à famille et ça c'est bon. Quand la maman va se coucher avec on est. Alors pour la bonne quartier batiaka des états que bino ba jeune. Bozi mi be koni kuna ba. Des autres des athées mère a beaucoup de biso de telemboy. Ça va na maman. Il y a la foufou de Zolia maman c'est normal donc des autres des athées dans ça des autres des athées. OK, merci beaucoup. Israeli atambolaki na esobe na moi kolanda lipata oete mana elese moko baliaki na esobe ekokaki kokita se esika lipata na nkembo ezalaki yango na bomoi na ngai na tuni oshilo boza wapi o esika ozali nde bikamwa na ngai ezali esika ozali nde bikamwa na ngai ezali olakaki ngai ete le sceptre ne s'éloignera pas de Juda ngai lelo na ndimeli mwana na Yuda monisa ngai nzete na nasengi bikamwa sala lelo naningi namona batami wata lelo nasengi bikamwa yonde mubundisi ya motema nalingi namona solokolela eumeli peninge shilomubanyateme papayo Shilo nango zawapi Shilo
Pe yaya na ngai oyo balakisa ngai Yesu ntango makambo elekeli ngai bakimi ngai nasusuli ete Yesu nde yaya, Yesu nde papa, Yesu nde mama. Ana tiolamaki oyo etazangaki mwana yawa yoki limoneli na ye apesi mwana kosabisa mwana kolobeli mpona baana ya démarrer des Tibaleka.
L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na feti na bango bazali kolia pe komela. Loa ekoti ezwi moko etomboyi pe ezomisite. Boliwa eyebi bakondi te eyebisi mama. Boliwa ekotatola makita suka ya bomoi na moto. Boliwa eko panzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakomonisaka te soki motomisa na bofite otoyebi te basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te soki motona na bofite otoyebi te basekele nyonso ekobima Alors grand frère na ebité le bazani ni pona yo depuis to yaki bana to bandaki lobby to komi na suka ko sa mama na tsuna libulu to ebité pona o message ni opesa na batu neso balandi bino tanga pasi ka nga pe on va mengi na la pala pe nga on va te mais c'est le suna bo na liboto na ngai na remercier on oyo sali atuka ngai na sepele mingi ndenge na mona ambiance ya Kinshasa bato balandi biso en tout cas moi le pongo tonde balabala tonde en tout cas na moni mobulu te des autres personnes qui en tout cas na moni ça va. Alors pona bato oyo bakotala bilili oyo conseil ko pesa parce que mingi ba problème matanga bolingo sidaka est bino ko kabula bolingo na famille en tout cas to kabula bolingo na famille oyo ba ya musika na ba otala en tout cas ba sepela mais tout ça est long tout déjà ça est long pour message bongo baninga o tiki na mboka na ngola message pona bangeza nini atoka bakomona bilili yango bakosepela atoka asala esengo mpona ndenge na yoki kuna balali na ndako mpona nga na Luanda tomoni bakimbangise bazalaka na organisation tomoni fiki eye faki eye fanfare ebeti na lokumu pene bakimbangisa eza sekeni mpona famille na bino oui atoka esengo nango bato ya musikani bakoloba oyo ngai ndeko na bango na sali kaka omona toka bomameka ko mona batsamba yango tungo toyoka ta message moke mpona yo parce que nzambe moto apesa ye moto azwaka
tomoni ke mama azalaki na bolingo tala ebele ya bato oyo ekabolama mpo na bino olobi nini na bato ande bino? En tout cas, nasengi merci na nyonso oyo esalami na ndenge esalami boye ezaka mokano ya nzambe. Soki ezalaki mokano ya nzambe te ekoki kosalama te. Yango natiki mama akende kopema na esengo na mpasi oyo azalaki nango. Tala ndenge anyokwami, nasengi merci na ndenge tosangani awa toye kotika mpako na biso esengo kozonga esengo nyonso na ndenge tokotelaki tina ndenge tobimilaki mpe tokobimila. Nasengi merci. Bongo na baoyo basungi ata na mwa mai ya pio ata eloko ya kolia mpona kokontribue kokunda mama obini mpona bango? Ka nasengi merci na oyo nyonso basungi biso mpo balobi loboko oyo soki ekabi loboko oyo eyeba te. Nasengi merci na oyo nyonso eleki na kati ya libota bana mama 55. Merci nasungaki biso na ya mama. Bongo na oyo baza na mikili ya mindele be na bafeki kaka wana kati ya libota ebini mpona bango? Ka bango mpe nasengi bango merci na ndenge bamona mpe bandi oyo bamona mpe ndenge batika quartier ka bamona mpe bana quartier ndenge basungi biso kobanda mama kufa tina mokolo ya lelo. Ka vraiment nasungi biso na nyonso. Merci beaucoup. Natiki bikoko na bango te ata moke te ata bimi ata bundu. Mabe, mabe, mabe.